wana ezala kutu loi de nature bandeko nanga. Mutu nyonso oyo abali sika okita o mata bandeko nanga ezalaka loboko ezaka boye. Mutu nyonso amona alliance, mutu nyonso amona ano, mutu nyonso amona ke outi kobala bandeko nanga o mata okita ezalaka bongo. Ezalaka bongo makambo oyo ebandi lelo te. Ebanda depuis kala, depuis bakoko na biso. Tito okola bongo biso nyonso tozaka bongo. Biso nyonso tanto balaki bandeko nanga loboko ezalaki ka likolo. Neti olingi ozwa osimba mai te, neti olingi o touch quelque part te. Loboko ezaka likolo. Bato nyonso ba remarquer ka na uti kobala. Ezwaka mwa temps. Au moins peut-être après 1 mois, 2 mois, ndo mona mutu sikoyo akomi kokitisa mwa liboko na ye. Batu mosusu kuto mona ta ba photo nyonso to ba okanga ye fo kaka atia mosapi na ye place alliance eza batu nyonso ba mona ke désormais na komi marié ezala bongo. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo lisusu toye na makambo ya tonton de corps Ilunga na Tatino Jolie Sasa. Ebele ya batu d'ailleurs, batu naka pourquoi yo bengaka batu ka ba tonton na ba tantine. Yango yo ozala mwana muke somo bandeko nanga ezalaka nde éducation. Omoni ata tango obota mwana pesa bana éducation koloba keno mutu nyonso azala mukolo azala mwana muke bengaka ba tonton na ba tantine. Eza te keno parce que nga naza mukolo na bando benga batuka na bakombo na bango wana ezalaka éducation ya bien te. Éducation ya opesaka bana benga ba tonton na ba tantine esalaka toko mingi makasi. Nini ezoleka na tonton décor, nini ezoleka na tantino Jolie Sasa. Bandeko nanga makambo ya somo kandenge toyebi. Makambo moko ya somo pas possible, mais avant tokota na makambo na biso wana ya somo et ozala bien na nuna ya na sensibiliser batu onyon surtout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Abisso, chaîne moko ya batoli ya makasi, chaîne moko ya ba analyse pas possible et pourquoi pas chaîne à Bananzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga bozwana nu batiti bovanda kande na lobaka ezalaka bien soki tozobeta masolo ya bongo boza ya kovanda zwa penza kiti na yo na kitoko nyonso na pete nyonso vanda na yo. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu tia mwa pe eloko ya kolia. Ezalaka bien tobeta masolo ya bongo bozo liaka. Kote mosusu bozo melaka, kote mosusu pe bozo landaka oyo ya bino na kombo surtout ya nani kombo surtout ya Étoile Inès TV. Kote mosusu bomatisi pe mwa vovo. Nini ezoleka bandeko nanga, nini ezoleka na tantine coquette Sasa. Bandeko nanga mbutu elekaki sur les réseaux sociaux que non ndenge za boye tantine coquette aboti, tantine coquette aboti. Ba félicitations ezalaki ebele hein. Zoka mwana batu, mama ya batu, mwasi ya batu surtout ya papa. Mobana ezala nani? Beauté image. Mwasi ya papa beauté image bandeko nanga nanu aboti te. Azana kaka na zemi na ye hein, zemi mo ya kitoko wapi. Encore façon tantine coquette kitoko zo continuer kaka.
kitoko wapi zemo wa bien esali kitoko penza aza na ye kaka na zemi na ye ntango obota bino moko boyebi biso tozalaka toujours et encore bato ya liboso mpona koya kopesa bino bainformation koya kopesa bino banews na système ya kitoko makasi bambutumbutu na kote pe ya tonton de corps mwana oyo abota avant mariage na ye bandeko nanga kandenge boyebi donc mama ya mwana na ye abimaki aya kobimisa nyonso na poisa o balobaka tobimisa nyonso na poisa ayaki penza alobi ke non ndenge eza boye tonton de corps ilunga asondolaki mwana na ye propre mwana na ye oyo abota asombelaka ye ata bilamba te asombelaka ye miliki te afutelaka ye ata mbongo ya classe te sikoyo yango ayaki sur les réseaux sociaux mpona koya koreklame ke non mwana azangi biloko me tata na ye aza na ye kaka bizi ya kokende obala bandeko na ngai yango mbutu eyaki tosalelaki yango analyse la plupart d'ailleurs de personnes bakondanaki ex mwasi ya tonton de corps. Pourquoi koya kobimisa bamakambo ka sikoyo? Tout ça c'est parce que tonton de corps abali yango yo kobimisa bamakambo o nyonso tuto ezalaki ndenge nini. Pourquoi soki na 2022 2020 2019 Décor ilungo abandaki ko prendre charge to soin ya mwana na yete. Pourquoi moi si wana tout ces temps azalaki na ye silencieuse kaka lelo tonton Décor aye ko balande aya ko bimisa ye na ba réseaux sociaux et motuna mosusu ezalaki que non tango aye ko bimisa ba makambo bongo na ba réseaux sociaux sikoyo réseaux sociaux nde obando futela mwana na ye classe to e obando ko sokipaka na mwana na ye to ndenge nini mituna ezalaki ebele ba conseil ezalaki ebele que non ex mwasi na ye asalaki mabe normalement il fallait bekendeka na makambo ndenge tambulaka ozana numéro à décor luka décor bo solola to mwasi na ye bo sololaka pour que décor azwaka ba responsabilité en tant que papa dans ba responsabilité à mwana na ye quoi. Donc makambo ikendaki mwa bongo quand même tomoni mwa kimia ekoti kandenge ezalaka siko bandeko nanga mbutu kandenge boyebi mbutu na communauté na biso ezanga kate ezalaka toujours et encore chaque jour et du coup tonton Décor ilungo na tantine coquette basalaki vidéo na bango bazolakisa ba bag na bango kaboui bazola kisango bandeko nanga kitoko wapi bango nyonso ba marié bazola kisa ba bag na bango salam makambo na ba réseaux sociaux boyoka bandeko mosusu ba oloba bokanisi bino bokangi lola pona makambo alibala donc après ko bala na bino bato mosusu ba obala ka lisusu te etikali ka bino yango bozala ka muke misapika likolo pona kolakisa bato combien bobali bandeko nanga mafinga ekleka ebele ka pona vidéo ya muke yango d'ailleurs na lobaki na ebandeli nanga que non déjà de nature mutu nyonso tu ayebaka toyebi soki mutu abali to babali mutu loboko ezalaka likolo mutu nyonso to azalaka na tendance bato bamona ke non mutu oyo auti kobala mutu oyo bauti kobala ye donc loboko ezalaka likolo bato bamonaka bag bato bamonaka agneau ezate que tant basalaki vidéo wana bayaki pona komikumisa sur les réseaux sociaux te ezalaki kaka talaka bango baza ba comédien na comédienne bandeko nanga c'est tout à fait normal ka moi eloko osekisa batu ya kosepelisa batu mais déjà na communauté na biso basalela yango problème pas possible. De l'autre côté toyaki pe komona photo moko ezalaki ya couple ya comédienne Sylvie et Seka na couple ya Décor bakendaki soki wapi balataki bango nyonso penza ba maputa ya kokokana basi batongisi babilamba mibali pe batongisi bazwi mwa photo na bango ensemble bandeko nanga esalaki mwa makambo donc bato ebele bakomi kolobela surtout tonton Décor que non ye depuis ya bali akomi ka muke asala vidéo mabe atia ba photo mabe bandeko nanga eza esengo mutu nyonso to pona ba o basi babali bayebi déjà situation oyo bayebi déjà makambo oyo ndenge nini ekendaka ndenge nini etambolaka tomona kango ezaka epa ya ba Décor te to ezaka epa ya
Tantine Coquette Sasa te. Tomona kango biso nyonso na communauté na biso mutu soki ya bali. Bandeko ezalaka na ba statut ezaka ba photo na ba ya bango ya mariage. Muke ka ba photo. Bomona bokoki kovanda ta ane mobimba ezaka bango na bango. Ane mobimba bomata bokita ezaka bango. Bomata bokita ezalaka bongo. Décor ilunga to Tantine Coquette Sasa baza bato liboso te pona kobala pe bakotika la bato suka te pona kobala. Mabala bapambolaka ba mabala chaque samedi. Chaque samedi bandeko nanga. Soki ba osala ba photo, ba osala ba mwa vidéo moko boye, talaka baza ba star na biso. C'est une façon ya koyaka ko détendre biso, koya ko changer ka ba humeur na biso, une façon ya koya pe talaka ka bango. Donc ezala mwa bongo eza teke balingi ba milakisa ke bango nde bayebi libala bango nde bayebi te. Eza bongo te bandeko nanga. Toyebi que dans les mariages ba réalité ezala kanango kilikili. Mariage kande na lobaka ezalaka eloko te ke no ya batu moko baza ba immature. Mariage esengaka batu moko baza mature. Yango ba omona ya de ces personnes ba vandi na mariage 50 ans de mariage. Mais il y a aussi d'autres personnes ba balani lelo après 1 mois, après 5 ans ba divorcer. Pourquoi? Parce que moi sans ya maturité ezala quitté. Alors toyo kamote ma pasité. Si on tourne à mini toyo, ceux qui bomoni décor azo poster moi sinaye, to muke kandenge to monaki jour mosusu a kotaki TikTok azo loba mobile moi sinaye za na simana après mariage na bango ezaki ceux qui 3 jours décor aye ko pesa ko répondre batu oyo babando loba kino chaque fois que décor abando poster moi sinaye batu babando fingaye ozo poster ye est-ce que aussi obali. Alors après libala nde ayaki ko répondre batu ayaki pe ko pesa moi conseil na batu mosusu keno dans la vie mutu na mutu azalaka na façon na ya romona makambo. Il y a de ces personnes les loso qui azui mbongo makanisi na ezaka na voyager poto. Il y a aussi de ces personnes ceux qui na zui mbongo fo na somba ka mutuka. Batu mosusu ceux qui na zui mbongo fo kana lia na kende restaurant ya VIP na kende pe kolia. Donc mutu na mutu azalaka na ba projet na ye. Donc c'est comme ça. Ba vidéo wana ya de ces personnes ba finga ki décor. Ba finga ki makasi. Na boya ki nanga na vidéo wana koya ko sala analyse. Mais comme on a la vidéo oyo façon batu ba komi ko finga décor ezolikisa. Ba ndeko nanga tolongola ki mutema mabe wana. C'est le moment exactement ya décor na mwasi na ye ba sepela. C'est tout à fait normal. Ba o ba bali ba leka déjà na nzela ya libala. Ba yebi gu ya libala ndenge kindaka. Et je ne pense même pas que batu o bazo finga décor isa batu o babala. To batu o penza ba sala mariage parce que soki mutu sala mariage bande konanga tendance wana ezala kaka olingi ka mokili mobimba eye baki obala. Ata soki ozana yo starté mais pose ezala kaka batu nyonso ba yeba keno na bala, batu nyonso ba sentir ka keno na bala. Omona ba photo kilikili ba statut kotoyo, ba nini kotoyo, otia na ba Facebook mabe, otia na ba WhatsApp mabe, otia na ba TikTok mabe ezalaka bongo. C'est tout à fait normal eza bisengo. Yango baloba kaka keno soki moninga abali sepela. Libala ezalaka bien, libala ezalaka pe lipamboli epa ya nzambe. Yango na opesa mwa toli na bandeko nanga ya basi, bandeko nanga ya mobali ba bino nyonso bolandaka Etoile Nines TV. Mwa toli nanga ya lelo bandeko nanga na ekopesa bino ezaka keno toyeba ndenge nini ya kotambola na kobanga nzambe bandeko nanga. To banga nzambe ka ndenge ezalaka oyebi ke oza mwasi omibatela. Respect ya mwasi nyonso ezalaka na ndako ya libala sikoyo pour que okota na ndako ya libala ezala nini zala na ba principe de vie. Ba principe de vie bandeko nanga yango esalaka ke basi ebele lelo babala bango. Mibali mosusu bayaka na vie surtout basi na lobela nanu basi. Mibali ebele bayaka na vie ya basi pona kobala bango. Mais biso basi comportement na biso bizaleli na biso yango etindaka keno mobali aye abali yote. To mobali enceinte yo akimi na ye. Alors zala sérieuse na relation na yo nyonso oyo oza nango. Parce que eza mibali mosusu na ibandeli déjà koyebisa yo keno naza na posa kobala yo. Mais eza na mibali mosusu
déjà na motema na ya yebike na olanda fi o nazana posa na bala ye mais akoya jamais koyebisa yo te ke non nazana posa kobala na ya kobala yo akoki koya yebisi yo ke non nalingi nazala ka copain na yo nazala petite amie na yo mais zoka ezoya na makanisi ya kobala yo tango yo pe ozala mwasi malamu mwasi moko azana fidèle epai ya mobali moko mwasi moko azo se comporter bien et puis au mona un jour mobali aye ko avouer yo que non na ye na makanisi ya kosala nini ya kobala yo nalingi na honorer yo ezala bongo siko batu mosusu omonaka soki mobali alobi ke naza na posa kobala yo na ebandela komi pesa komi kaba wana soumission pas possible mwasi akomi na soumission moko mwasi donc akomi ko se maîtriser siko ya mabe ezalaka nde mwasi akomi komi pesa na ba place où il faut pas komi pesa te akomi komi pesa déjà mibali balingaka mubasi o baza légère te mibali balingaka basi o baza na ba principe baza na mwa ba logique de vie yango mibali ebele basepelaka na basi ya bongo donc ezala mwa bongo yango bomona batu mosusu ba relation na bino ezokoka kwa bouture na mariage te tala ndenge nini ozo se comportaka vers mibali taka ndenge nini o réagiraka na mibali donc wana nyonso tu ekosunga respect à mwasi nyonso ezalaka na ndako ya libala ezalaka bien obali bosali penza mariage nazoloba te ke il faut kaka mwasi nyonso il faut kaka mobali nyonso mwasi na mobali babala na basala mariage te mosusu mbongo makoki esimbaka nango te yango peut-être batu mosusu basalaka mariage te mais ezalaka bien ata mwa dot esalema soki mobali adotele yo respect ya makasi bandeko nanga ezalaka soki olobika keno na keno vande pa ya mobali bansente yo okeka na ndako ya libala oke kofanda ofele jour mobala ozwa mbongo o préféré akendo bala mwasi mosusu na mbongo parce que yo si obota ya ofele alors bandeko nanga ya basi to mibatela mobali soki ataza na makuti te en tout cas tika ye abunda makasi pour que aya kodotele yo ata soki mariage bokosala te mais d'autres quand même symbole à d'autres et salamaka et kozala kitoko mingi et encore mingi makasi chaîne abiso eza chaîne moko toyaka pona opesa batoli na makambo nyonso tu toyaka pe pona osala analyse na système na biso ya tokos makasi bandeko nanga botika tonton décor kimia asepela na libala na ye totika pe tantine coquette kimia pe asepela na libala na ye na système kaka il y a bien mingi makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso ya lelo. Bye bye la famille et à la prochaine.